Breaking news, basangwa kongo randa pour bino, ezali bongo spécialité, il y a les messagers, Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora, André qui est en Angleterre, na Mongalema, na Manchester, na UK, et si Karapi, Toyaka ko présenté, journal to, basangwa mboka, bonjour ou bonsoir, l'ère à laquelle vous allez suivre cette émission, et que les bons dieux vous bénissent. Match komi kuatana Congo oyo ya mboka ya Lumumba, mboka Kasavubu, mboka ya Kimbangu, mboka ya Bissonyoso, parce que Jean-Pierre Mbemba a quitté. Oh là 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 là, la politique occidentale est compliquée. Donc, comme je vous l'avais dit par rapport à mes analyses passées, cela veut dire que Kabila, c'est fini pour lui. Il doit changer sa place avec Jean-Pierre Mbemba. C'est le tour maintenant de Kabila. Comme il est trop jeune, il a encore de l'âge, il peut aller passer 20 ans à la CPI, ça sera bien pour tous ses forfaits. Donc la donnée politique vient de changer au Congo avec l'acquittement de Jean-Pierre Mbemba. Pourquoi quitter Jean-Pierre Mbemba? Herman Cohen a commencé lettre na kosenga na CPI, na kosenga na continuoso na libérer Jean-Pierre Mbemba. Pourquoi libérer Jean-Pierre Mbemba? Mona que Félix Tshisekedi aza nul. Moïse Kantumbi nul. Illettré, leader te, corrompu Kabila sakani na bango, alors que vous voyez bien que Obama lobaki, nous n'avons pas besoin des hommes forts, mais nous avons besoin c'est-à-dire la politique forte, des institutions fortes. Alors mona qui était na ndenge Kabila sakani na opposition en Congo, ceux qui basent sur son moutuloko Félix Tshisekedi bien moutuloko là Moïse Katumbi waza même pas congolais un criminel ou à Boma à Bebisa Jekamine, donc Congo s'enfoncer c'est ngeli boye na conférence de Berlin tant basala kango na Berlin na Munich na Berlin na Germany baloba rabo après un siècle soki tokoki ko panza Congo te tokoki ko balkaniser ngo te tozong selango en autochtone tozong selango ba kolomboka, c'est-à-dire prophétie en Nzambe zo ke na kokokisama yango na kati ya journal autre ba actualité oyo zo frapper Congo ezali libération Jean-Pierre Mbemba, liwa Kabila na liwa ya couple Olangi. Pourquoi Olangi mama na Olangi papa bakufi et kokundama ya Olangi papa 3 jours ou 2 jours après moi na landi ezali frappe ya Nzambe bato mibale nakoya na sisana makambo ya libération Jean-Pierre Mbemba nakoya ko bisabino ba dégâts nini basali na ba famille omoni famille eza institution Nzambe mutu a installer ngo Nzambe mutu a créer ngo, mais Olangi na mwasi na ba mibale ba ki ba champion ya ko détruire ba famille ba champion ko boto mapango bango mibale mwasi na mobali ba dernier escroc ba botola plus de 2000 lupango wa bato ba concession makambe belé na otangela bino ba donner nous tout ça. Donc match kwata ba bimisi Jean-Pierre Mbemba pour ba mona ke ba leader ya Congo oyo bazawana ba na poate ba kokokate na makamu ndenge il faut Congo ekendele yango ba monika non tozong sa Jean-Pierre Mbemba, c'est-à-dire ba salani ba chance yo ka pesa mon passage ba changeane ba poste. Jean-Pierre Mbemba a longé de la prison à la présidence, Kabila a longé de la présidence à la prison. Et ça, la manango, comédien moko alobango ko longwa, ba prisonnier bango so bazara na kombope, ba président pe bazara na pe, ba président so bazo tambola, ba tambola escorté, ba prisonnier pe so ba tambola escorté. Mutu pe ko longwa prisonnier a komi président Mandela Salango, mutu pe ko longwa président komi prisonnier, bomona ndenge président ivoirien à Sala, Pelelo Kabila Zolanda, président ivoirien. Entre-temps, bazo sinale biso ke na Congo, na inga obenga RDC parce que tout la kozala jamais pays démocratique banda tango ya conférence de Berlin, bazaro benga biso Congo. Alors guerre ouverte entre l'église catholique et le régime de Kinshasa concernant les référendums et le 3e mandat que Kabila ne doit pas briguer parce que Kabila soit zaï maele, il faut akima. Et là, comme on sous-fout Keba, Jenini Paul Kagame a joué. Tout le monde dit bien que Kabila a embrassé les Russes pour contrecarrer l'offensive des Américains. Mais le même Russe, oh, il a sauvé Kabila, avant, il y a Congo, il y a Kagame.
Pe lisusu mutu atie trouble les grands criminels mutu abomi Congo eza Kagame mutu atinda Kabila parce que Kabila n'est que un exécutant. Le vrai problème, le vrai chef, le mukolo ba crime eza Kagame. Mais Kagame au lieu to kangana Kagame na Kabila, Kagame azo kosondire yaza mutu malamu zabula gentil azo aider Congo. Mais to kamwe Kagame kaka o wana azo ba Kabila fwa kufa atindi susu ministre na ye ya défense James Kaberebe azana Kinshasa e ba yambi ya pom et tomoni délégation ya ba congolais ba longwe ba mova sakani ba longwe Kinshasa ba ke Rwanda kokutana na ba russe ping pong nini oyo Rwandais oyo le criminel azolinga ko faire jouer biso. Heureusement tourna Lorenzo président Angola a décidé Kabila il faut akende po Kabila azotia sécurité te na sous région surtout azotia ba crime ba ebinyos. Esprit de sous église catholique et soutenir nango publiquement pédophilie publiquement baza ba envoyer diabulu ba tout pour que ensemble l'église catholique ba tout ensemble dans l'église ya nani ya Kimbangu ba on surtout ensemble dans l'église ya Branham boza ba idolâtre boko talo la te ba on surtout bozolanda ba maman olangi wana boko talo la te da liwa maman olangi était abino soki bote amité bolanda ba on ali felo ba révélation sur bandoto sur ba pasteur nyonso na regretter na passer qui nous a mis na sali vidéo pour quoi avouer que yena na olangi bango nyonso ba sataniste baza libulu moko akumisi olangi na ndenge moko sakanate eza hypocrisie mais elakisi que bango nyonso to babeba ba bandoki parce que bandoki na bandoki ba yaka ko se soutenir en réalité olangi ya sala mabe soki mutakufi fubo dénoncer mabe na ye pour battre mususu bazoye lokola rôle modèle te to lo bien il ne fait l'ombre d'aucun doute que le jour à venir s'annonce très incertain et pour cause, Kabila ne manifeste pas l'intention de quitter pacifiquement le pouvoir d'après plusieurs analystes. Pour preuve, il n'a pas de dauphin et une forte campagne s'observe ces derniers temps dans certaines villes de Kinshasa autour de possibilités pour lui de se représenter pour un troisième mandat et d'aimer ainsi un président de la République illégale sans mandat, sans la population. Rappelant aux auteurs de cette campagne de mauvais augure les fondements de l'accord de la Saint-Sylvestre, la SENCO a procédé la semaine dernière à l'affichage de 2 banderoles sur le bâtiment du centre interdiocésain avec le message clair: pas de troisième mandat, ni de référendum, moins encore de révision constitutionnelle. Contre toute cette entente, le bourgmestre de la commune de Gombe, M. Doli Makambo, accompagné de la police et de quelques voyous, s'est introduit de force le samedi 2 juin dans l'enceinte de cet interdiocésain pour arracher les banderoles. Donc, vous avez dit que les catholiques ont la vraie opposition pour le troisième mandat, référendum et bon Kabila azo agir. Mais opposition à biso. Ata mon côté atika kolobela ke Kabila za opposante, aza présidente, azali bongo occupant, c'est un Rwandais, un criminel ou afutaka ba mercenaire pour ba bomba ba congolais, ba preve ali oni azanango ba tutu ba nango, mais ba opposant na biso bazo beta masolo ke na élection oyo Kabila zo tricher, oyo président sa yebani, oyo nanga azali bongo lokola dame na bango, azo beta dame aza pion bazo yeba ndenga ko placer. C'est-à-dire na Congo tous en opposition te yango moni mindele ba décider ba bimisa Jean-Pierre Mbemba aza charismatique, Jean-Pierre Mbemba aza na population, Jean-Pierre Mbemba a salaire et a accepté l'inacceptable. Et je crois que ba anglais ba learn by mistake, c'est-à-dire toujours yé pour la part d'erreur, erreur a sala qui a condimé l'inacceptable parce qu'il avait la possibilité n'anion soit au Kabila mais sala qui a monté. Et puis Jean-Pierre Mbemba aza na mémoire na yé to na morale na yé azabon na bibembe ba congolais belé ba soda o balandaka ba kufa misu ba na boloko misu subasi na ba na bomba telengana, c'est-à-dire yé Jean-Pierre Mbemba le razozonga aïbake, il faut aïe pour sauver image na yé par rapport à ba soda nyoso ya sacrifier ba kufa parce que ya zwa mbongo andimi l'inacceptable. Soki bazongsie na rai aya ko réparer ba erreur na yé azwa présidence to bengana ba faux opposant to bengana ba Jean ba mama kila ba cousin na yona nyoso tout oyo ba
trahisa ye pe ba na bazayi ba fois kende parce que azali pite et puis azali bolim sanga mana oyebi sabinongo azali copine passagère Kabila boyebi ke bazayi ba tilelo alia kana Kabila melaka na Kabila azana eli ko chef Kabila do boyebi makamona et puis boyebi bien que Jean-Pierre Mbemba il a été trahi na batuna ye mingi tant azobi maza musala ebele bela ko sala ekoza malamu alors eza bongo ya ba komeninga passer qui neza ko ningana pona libération ya Jean-Pierre Mbemba banzembo banini donc bozomona ba message les okoma alors tozongi siko que libération ya Jean-Pierre Mbemba mindele ba moni ete Félix na Katumbi ba na poa ya komema mboka te parce que les deux là sont les illettrés ba na charisme te Kabila sakani na bango ba na population Félix a na population Katumbi a na population te peut-être na Zambie a na population mais bazali bongo un parti UDPS ezali bongo parti tribal pe corrompu bomoni Chibala bomoni Badi Banga bomoni Emo Félix bomoni ba aventure basali ba Rossi lelo so ba kufi na ba papa na bango ezali erreur ya batu ya UDPS ba bomisa bandeko na bango ba bomisa bandeko na bango batu ba tonda na prison batu ya UDPS ba sala te fort moko bimisa bango te et loko malamu elaki kaka ya accord oyo ya le 31 décembre 2016 yango nde kangi Kabila ko se représenter te mais le reste basali nango ezaki foutaise yango moni babimisi Jean-Pierre Mbemba po ba moni kaza charismatique ako réparer berère azana vengeance au sala contre Kabila au sala sous erreur te. Mais pourquoi libo avant Kabila balongola ye tokomi komona basango tokomi komona ba faux ba passer ko kufa Ale Moloto wazali vrai prophète en Nzambe alobaki yango na dernière émission na ye dernier matin na alobaki Nzambe akobandana ko frapper l'église ba faux ba pasteur. Ale Moloto prophète en Nzambe oyo mwana o Atoms na Nadej baza ba complice na liwa na ye to kamwa Atoms na Nadej ba welela ko kendo récupérer nini orchestre Ale Moloto mais de son vivant ba mena evidir et puis bazali moko ya bateau poison et les gars qui pona bango Nadej vraiment mingité mais mobile na peut-être Nadej azo accompagner un criminel Atoms c'est un moninga Atoms Fabrice Patrice na yoka banze mona monte Mike Kalamba le coffre na yoka banze mona monte parce que sont des criminels bazaba ba ekobiste ba batu ba na libanda nzamena ba Moïse Mbi wana tu ba gege ba Michel Shabani ba gege ba monos ba kinzamina batu ba Simba Soloka alors sikoyo Nzambe ayebaki musala nino kisa couple olangi bazabo sala couple olangi bangonde baye na mateya ya ba famille oyebi ke famille ezali bon unité de base d'une nation c'est la famille soko moni ba rwandais pona ko détruire famille na biso congolais bazo boma bana bazo bebisa ba pareil génitaux ya basi Maman Olangi pe pona ko attaquer le Congo, vous voyez que Maman Olangi azana secte munene et ça partout dans le monde. Azali moi si ma sala secte munene les églises des sectes et c'est kawapi ba généraux nyon surtout ya Congo ba sambela kuna pe ba fuka melaka moi wana, c'est-à-dire que Kabila azali na posa ya leadership à moi wana pour aboma batu pour influencer Maman Olangi abomisi batu belé na poison et ça la ba politicien et ça la ba pasteur ezala bandimi ezala bani pasteur mususu yo za na Angleterre ozoko sambele pa Maman Olangi atiela au poison abotola même mwasi na yo bima pesa témoignage yo bisa batu makamini Olangi asala yo alors Olangi azalaki bongo na ba généraux nyonso tout ba colonel nyonso tout armée na kimbuta basambele pa Maman Olangi do ye chef na bango et puis ba généraux wana ba colonel wana avant okutana Maman Olangi il faut fuka ba fuka melanga Maman Olangi tala influence ni nazaki nango likolo na bango en réalité les Maman Olangi akufa ki boka isango kase kwa ki ezalaki je moko balinga basala ala ebale mbonge ezalaki ke Maman Olangi asekwa aya ko yebisa batu ke non ndenge na sekwe boye nakutani na Nzambe azongisi ngai natiki Papa Olangi na lola et pourtant Papa Olangi azana li fleur azosika moto natiki Papa Olangi na lola pe nazongi awa peuple ayebisinga bino Nzambe ayebisinga bino peuple bolela te Kabila zali président Nzambe na pona pour élembisa peuple pour basala Kabila qui na 3e mandat. Or makanisi na bango eza makanisi Nzambe te. Leri ya kosani ko kweya ki akufi pour babimisa ye ke asekwi Nzambe abomie bien a frappé ye pour makamuna na bango wana ekende te. Alors Kabila qu'est-ce qu'il a fait? Yango monaki batu musu babimaki
pona kolobaka ya seko ezaki je na bango pona bamona ke ya seko nzoka bango bazoyeba te ke nzambe asi afrape ye moya seko asusu eza te parce couple wana babimisa bato bandoki babomisa bato daye mama olangi ye moko propre sœur na ye atémoigna ke mama olangi bademo babimaka babomaka bato to et tout boyebi batémoignage wana boza nango lupango alimete batia église na bango wana eza lupango babotola papa ya Alain Kutula papa wana azaki mokonzi munene babotola ye pe bakangisa ye babotola bango lupango wana mama olangi aza na plus de 1000 concessions oyo ayiba oyo abotola bato tout et tout alors na Cologne église wa Cologne ya mama olangi na oyo apoto bamona bandoki batonda ndenge nzambe malamu etonda banyoka babimaka kuna bademo babimaka kuna bandoki bazaka kuna ye aza na bagénéraux tout ya Kinshasa bazali kofukamela ye pe azali kokwesa likolo na bango yango moni bankambo nyonso tu ndenge eleki ke nzambe abeti ye mpo alingaki bongo aya kopesa fausse information mpona koinfluencer population mpo te Kabila aleka alors likambo na bango nzambe abebisi yango ekoma avant okutana na mama olangi ozala généraux ozala kimbuto ozala nene ofukama bato mingi na poto bakendaka kin bakoma la bandako na bango te mama olangi mutakabola bango na famille na bango même le papa olangi akufi awo bato ebele batata na bango bakufa bamama na bango bakufa bakenda kotala bibemba mama na bango te bakabwana bamama na bango me bayaka balalaka na liberté pa mama olangi bamisusu banda bakenda bazonga te olangi akanga bapapa na bango bandoki bayaki kaka mpo baya kosincline liboso ya tombe to ya corps ya olangi le père me bazongi mpe poto bakenda bandako na bango te boyebi bafamille wana nyonso tu bomoni alors bolangi adetourna bafamille adetourna bana abebisa bavie ya bato ebele yo Congo mobimba ezali envoûté na secte ya olangi alors adetourna bato bambongo ayiba bato makambo ebele atekelaka bato babubu babilamba baikoti na nko apart koboto bato bambongo koboto bato balupango asala business na ye bilamba tu alataka akenda kosomba ngo na Sénégal ou bien na Nigeria asombi biloko wana elamba na kosomba ngo 10 euros 5 euros azo tekisa ngo na église kuna $100 azo pesa ngo bandimi na nko mama o exploité ba congolais atiki mbongo ebele soki tembe botala mausolée esika bakundi mobile na ye pourquoi kendeki te na ebembe ya mobile na ye mama olangi na papa olangi bamonaka bibembe te po bazali na haute magie ya Egypte bazana ba formation ya minene na ba minene yango mona mutu nyonso aya kokumisa mama olangi net bakinzami na basali yango boye bake bazana kati ya franc-maçon ba pasteur ce sont des aventuriers faut ba luka biso to délivrer bango alors mama olangi adetourna ba jeune ebele mama olangi na mobali na ye bakosaka batu ke bo gêner parce que diable apesa bango mission ba détruire ba famille ba boma batu alors ba bomaka batu mingi na ba jeune prière yozo bela ozala maladi ba konso sous jeune prière po ba que tant yozo bela ko liate osala 2 jours 3 jours 4e jour 5e jour okufa mais bango ba konso jeune prière il y a 40 jours à 50 jours entre temps maman olangi na ba kamine nyoso ba liaka ba melaka ba vin ba melaka ba whisky ba zotindika population na ko gêner mais bango ba liaka bato wana ba yebi maman olangi atiaka batu ebele ba poison atiela batu ebele ba poison siko église etika na nani na mwana ne ya mwasi na kombo ya Rachel Chel munene na mwana ne mususu a bourreau avimba lokola ye mo mama na ye oyo a koisa mai kalambai na toma lokofe na bambiye et puis mwana mwasi wana soki kaka lukie makango a kabelo cash ba $10,000 ba $20,000 akashitalaka ye alaki toko mingi te c'est-à-dire ye azwaka mibali mpona mbongo mpe envoutaka makasi botala toma lokofe ndenge akoma botala mai kalambai ndenge bakoma botala bambiye parce que mwana mwasi wana akoyisa bango donc ezali bongo nzambe mutu afrappe bolangi et na lobaka ngo tango papa olangi akufi bolanda ba analyse nanga na sara no ba ikala mingi te mama olangi akufa na tanga ngeme na kombo alors bozotinda ba vidéo moko ya Roger Baka Roger Baka même ye moko c'est un aventurier il faut luka nzambe parce que Roger Baka na ba loko ba chatumba ba ndenge moko baza bato oyo batie ba trouble l'église ba bimi na basa batu ba luka ki sikoyo bato na ba pesa ba mbongo neti Roger Baka yalaki ba meme na poto lokola ba boy ko meme na poto nde akoma ko finga bato wana mais en réalité c'est pas un serviteur ya nzambe solo to vandane na armée de l'Éternel até en église na ngana armée de l'Éternel masina to travailler na radio télévision ya armée de l'Éternel passer Sony c'est un aventurier parce que il y na passer Sony
bawelela basi babunda bawelela bana basi na kati église. Donc ce n'est pas un prophète mutu na mutu nzamba koloba na munoko ndoki nzamba pas koloba même nga tant on azoloba makambo la cité que na vrai ou bien na faux nzamba nda ko justifier o nga azoloba. Donc ezaki breaking news de lelo Kinshasa en liesse Kinshasa sepeli total a nini Jean-Pierre Mbemba a changer ba donner parce que match komi kwata match koti kwata vibra kumuntima match koti kwata match koti na nenga mystique. Donc Kabila biliaki bikoki atako na Kinshasa de radio ya Rwanda auto benga Mille Collines RTNC ezolo ba vérité te menacé à monter Kabila. Angola ils ont se préparé ba français bazo se préparé sous région Mobimba Brazzaville partout bazo se préparé guerre kozala calamité na Kinshasa pour no benga Kabila. Alors nzamba za munene nzamba continuer kosila na ba faux prophète la liste où etikali ezali Marcelo Tunaz ezali bongo Walesa ezali bongo Kinzamina ezali bongo Micheline Chabani parce qu'il est pas dans la formation makasi Lombongo na Mike Kalambai na Moïse Mbiye liste na bino boko pona na nani akokende mutaliboso. Donc total ba donner ndenge za changer na Congo tout monde na ndenge koleka nzamba za na côté na biso nzamba sali biso bien. Breaking news.